Nani abwakeli masasi kabamba mbasu bandeko nanga bolanda lisolo tolanda lisolo tolanda masasi ndenga zo expliquer epesi mawa mingi nalamuki na ntongo na yo kaka mole pasi atali cuisse aussi pasi pene na sexe et tokoma les après-midi na sentir chaleur ya moto kuna. Or c'est le bébé mbasu na bengi moto te andeko toloba nanu mukie après tokozongisa président Masasi Kabamba tokozongisa ye tokoyoka ye vraiment tina suka vraiment eza pasi na ba comédien na biso eza pasi tant toloba ke bino moko bobebisa mboka bino moko bobebisa musana na bino tozo comprendre te likambu nini na ba comédien na biso eloko nini o ba comédien na biso ba welelaka eloko nini bo welanaka bino na bino bambasu ekei ezongi ba poison ekei ezongi finalement na ba comédien eza problème nini bandeko toyebi Masasi Kabamba papa na biso Masasi Kabamba toyebi biso nyonso azaka mutu moko bien ajuaka na ye ba théâtre na ye bien azaka na ye vérité polele en tout cas Masasi Kabamba abomba likamba mutu na motema te ye penza soka azio na problème akoya a expliquer yo alors mikolo nyonso oyo Masasi azomona na lisute na ba théâtre bato batala théâtre bayebi makambo na oloba bato vraiment o balandaka théâtre bayebi makambo na zoloba en tout cas Masasi Kabamba aza lisusu te na circulation azomona na lisusu na théâtre et toye ko sala ba recherche kande to sala ba recherche kande to lukela bino ba recherche toye ko mona ke Masasi Kabamba aza na maladi ya mbasu bandeko nanga Masasi Kabamba azwi mbasu lokolo mobimba tina mupende donc tina niveau kota sexe bokoyoka ye ako expliquer bino eza mawa mingi tozoyeba te tozokende wapi ezokoma nini tokosuka wapi tozoyeba te congolais motema mabe bastar na biso bango na bango motema mabe neti Masasi ndeti pa Masasi azata na groupe théâtralité o a format ke o groupe na ye chaîne YouTube na ye bwebwe azana ngote eloko nika boluka ko vandisa ye motema mabe ka boluka bwakele mbasu pona bo vandisa ye motema mabe nanya obokola bana na ye bokobokola bana pa Masasi soki lelo lipo muto abwakele mbasu pa Masasi alobi yango bien ke muto abwakele mbasu alingaki ke akufa mutu wana tia kalikilaki ba parti o abwakele mbaso ayebaki ke akufa obika te bobokola bana ete obokola pe libota na ete en tout cas eza pasi bandeko nanga na otela bino papa Masasi boyoka ye tina suka na yoki motema pasi eza nini na ba comédien eza nini ba comédien na biso eza problème nini na bino soki pe toyaka peka toloba ba comédien misu pe tomona ba famille ndeko no propre yaya na yo cousin na yo ba mi na yo ya musala eza nini Masasi batalobaka te Masasi risque na liwa na yebisi bino so boyoki faso ye moka zo expliquer epesi pasi mingi bandeko tote ya nyonso toloba nyonso tozala na bomoko to faire avancer ba théâtre mboka na biso alors pour to faire avancer ba théâtre mboka na biso esenga boza na bomoko esenga te koto mbasu tokomaka boye topema lisu te ba comédien bolingi komona muninga bonga te jalousie yango ya nini bosala ndeti na pa Masasi ajua na bandenge na ye na bandenge oya jouera mutu moka ko copier te pour ka réussir a copier penza azwa ndenga jouaka boko kango te mutu na mutazaka na façon na ye nyonso oyo lukosala ezaka doubli tozonga tana masola doubli o décor alobela biso luko boma Masasi Kabamba obwakele maladi oluko boma ye meyeba ke okoma ye te ozala ka doublir bandeko mbasu esalaka pasi mbasu eswaka po mutu akende pena ake azwi maladi ya mbasu ya abwakele ofaza motema mabe ifaza motema mabe kate me faza nandoki
fois anando ki bandeko nanga totia j'aime na vidéo so ezamba no liboso omoni chaîne na biso kande toloba bo s'abonner en tout cas totia ba abonnement na biso et oza malamu mingi to partager émission to zaka vraiment na bizaleli ya ko partager ka et ko sala bien alors totia ba j'aime pour vidéo na biso et tambola alors totia ba j'aime et osala malamu mingi bandeko nanga motema mabe nini o etondi na bastar na biso masasi ya leli devant caméra papa bato leli bandeko so na tieli bino bokoyoka papa masasi ndenga zo expliquer epesinga nzoto mali na yo kisomo finalement to kende wapi ba comédien tozo kende wapi toujours ka bino koboma na bino ba poison bino N bino na bino bozana N Pro Max ya likambu nini pourquoi bolingana te siko batongo bosela bato ba jaloux na lobake o bozaka bozo jalouser na baninga ozo sa ki jalousie moko ya mabe soki babike ba comédien nyonso balongwa batikela yo moko est-ce que oko jouer po bino nyonso bozaka kanga na leki ngai te ye siko so batikeli yo moko est-ce que oko jouer Popo jouer ozaka na besoin batu pembeni na yo. Siko bolingi finalement bolingi nini. To lukani boza posa bobo mabatu nyonso. Dernièrement tout mona papa Serge awa a souffri na maladie ya mbasu. Papa Serge Mwembo a uti ko souffri na mbasu. Comédien nini o batake na mbasu te baya Gabi batake na mbasu problème. Koto batake na mbasu ba ebaka ta batake ba na mbasu finalement. Bolinga nini, bo santa nini, obwake nuka mutu maladi avai nanda kwa koti nanda kunde motema no sepeli, alende yo komisko ko jouer, o jouer oko koma yete. Oko luka o elimine ka mutu na mokili po na nini. Masasa zaka na problème mutu te, azolo ba bien a defi mbongwa mutu te, asali mutu mabete, azui likambu na mutu te. Azupe moi si abatute. En tout cas, bojana tikela bino ye moko a expliquer bino na sir a koza mieux placé à ko expliquer bino nyonso o nazoloba. Alors ce zambala no ya liboso penza o moni chaîne na biso ka nde toloba bo s'abonner, o commenter, liker et o sala bien. Et o sala malamumi. Alors toyo kama sasi e bongo tokozonga sima to bosana ba GMT. Merci. Eska makati to zakani na ndako sika tsumba leto secret wana. Taza na nyonga moto te. Mais bato au devoir na bazali na ninga mwasa moto te o na ninga mwasa na ye ya bala chana na ba wolo bananga na yebi que nde na tambola kana sara tout naza parfait mais je fais tout ya na koma moi parfait na koma na parfait donc na yebi que naza moto masumo pezalaka mais mbaso babwaki na kuiso ezali pona ko déstabiliser na sexe et elongolaka mosuni ya fémur okufa ya moto yango wana je sais que bayebisaki nga na okufa nalamuki na ntongo nayoki kaka mole pasi atali cuisse aussi pasi pene na sexe et tokoma les après-midi na sentir chaleur ya moto kuna or c'est le bébé mbaso nabengi motu te eska makati to zakani na ndako sika biso mibale to secret wana naza na nyonga moto te mais bato au devoir na bazali nalinga mwasa moto te o nalinga mwasi na ye ya bala tiana na ba wolo bananga nayebi que nde natambolaka na sara tout naza parfait te mais je fais tout ya nakoma moi parfait na koma na parfait donc nayebi que naza moto masumo pezalaka mais mbaso babwaki na kuiso ezali pona ko déstabiliser na sexe et elongolaka mosuni ya fémur okufa ya moto yango wana je sais que bayebisaki nga na okufa ndeko soki toyoki bien soki tolandi papa Masasi alobi bien que c'est vrai que bayebisaki nga na kokufa bandeko bango na bango ba comédien bazala kaka boy okokufa na koboma yo okokufa na koboma yo ezaka nini soki tozongi lisusu mukie na sima comédien na biso moko akufa ka utaka kokufa papa na biso na kombo na ye nani tobosani kombo na ye papa na biso moko utaka kokufa ka na poison boye papa na biso wana anyokwa maka asala ba video tina mukolo suka
mukola suka o mona pena mutu asili tieko et voilà comme on ezaki tieko asala tina ba video azoloba mutu otielinga poison ozwi nini ndengo bominga ozwi nini nayoka mawa ndeko atanga na kombo mutu atiela e poison nayoka pasi na motema boluka nini ba comédien oboma muninga poani vanité de vanité tokufaka chaque jour bomonaka te bino bokasa so bobomi bato nde botikala libanga to ndeni otikala libanga te okoboma mutu obomi mutu mpo na théâtre mutu ana kufi akei me oyebi te masumu boni oyo bakisi na vi na yo yo bomi yo ka mutu omoni kaka na bomi ye aza lisu na bomoi te na longoli ye mpo nga natikala na dondwa mpo nga natikala me oyebi te combien de masumu oyo yo okreye libulu nini oyo tumoni bato mosusu baboma bango te makila nyonso ezalaka makila ya kolia te ya komela te bandeko na nga oluki oboma masasi oluki oboma masasi mpo na ka théâtre mpo ani boluka boboma baninga mpo na ka mosala oyo bosala okokoma okoremplace poste na ye te ozwa poste ya masasi eske babando benga na rôle o masasi ajuaka baoloba te comme masasi akufi comme masasi aza te tika tobenga mutu boye aya kojouer rôle na ye bandeko bacomédien bozala na bolingo mpo mosala na bino ekende liboso lelo ekomaka oyo aye na teva afingi oyo ekomaka oyo asala émission mpa oyo so batuni ye oyo koto awangani ye afingi ye tala bapolémike toza nango lelo na réseaux sociaux tala bapolémike oyo toza nango lelo na réseaux sociaux mpo na bata théâtre na biso bozomona bapolémike oyo toza nango mpo na ka likamba kowelela nga naleki ye te ya leki nga te nga naleki ye tala polémike koleka ngo bolinga boleka baninga ndeni bino nyonso bosala mosala moko bino nyonso botalema koleka ngo yo lingi oleka ka moninga soko oleki moninga nde yo okufa te pourkui bolingaka koleka baninga bolingi bo avancer liwa masasi pourkui papa bato aloba te papa bato amesana kosekisa biso yango tomona lisu masasi te tomituna po ni président masasi azomonana te problème nini na ye nzoke si bokotisa ye ndako ekomaka so comédien moko azomonana te soka comédien moko aza lisu te azomonana te bolandele bien bolandela boluki ye bien bepu azala suta kota ndako bandeko nanga bochange bandeko bacomédien bochange bandeko bacomédien bosala mosala na bino na motema moko so ozosala mosala na motema moko otie nzambe liboso omona misala na yo koavanse bino bosaka misala na haine motema aleso omoni moninga avanse na ye yo okomi kokee luko bwakele maladi okomi kokee luko luka mbasu okomi kokee luko boma ye mpo yo otikala me soki oyebi no mosala te ata obomi moninga okotikala mpe kaka koyeba mosala te bino bokasa soko oyebi no kojoue te oprespite ka liwa moninga obomi moninga mpo yo tika na place na ye alendi siko okoma kojoue bien mpo leka ye okokoma no mpe kaka kojoue bien te bandeko motema mabe eza malamu te motema mabe eza malamu te botika vi ya masasi kimia botika koboma na bino bacomédien bozoboma na bino likola musala likambango nini obwakela muninga maladi muninga kufa musu yo pete mtofutaka ye yo pete mtofutaka masasi bazobenga bino nyonso babengi bino boke kojouer bafuti bino siko motema pasi ya nini oboma muninga okojouer des rôles tango yo zolingo boma ye est-ce que okojouer des rôles okojouer pe rôle ya masasi okojouer rôle na yo jouer pe rôle ya masasi epesi pasi bandeko nanga toza mposa mboka na biso avancer kaka biso kaka o comédien akufaki na poison comédien akufaki ya babomaki ye comédien oyo mboke ko avancer ndenge ni bozo finga aka bafani na bino nde balukela bino makambo mais bino mo pe ba comédien boluka bomi luka makambo bino moko yango bomoni lelo bafani pe bakomi qui sont pour atomboli musapi qui sont contre nga linga ote pour na bino moko no bolingani te nde bino mo bolingani te yango pe biso bafani tozolinga bino pe te ekomi ka nga na lingaka oyo nga na lingaka o makasi ekomi lelo na internet ekomi ba polémique ya bafani
liboso ba fan bazaki na ba polémique te, mais lelo komi ba polémique ya ba fan na zo yebisa bino e komi soko kumisaka oyo okumisa oyo te. Et comme bitumba ba fan, même na TikTok bitumba ba fan. Pourquoi bino moko ba comédien bolingani te? Kotonga na bino coquette ya bali libala na ye ba comédien ba kei me kaka ba comédien ba kenda ki fait sa coquette ba zo silisa coquette lo poso na kotonga. Muninga bali coquette ya umele ki pa koma abala bongo na bali ba comédien belé ata muto féliciter azate. Mitema mabe ya ba comédien tala nde bozo bomana. Talande bozo bomana kosa muninga passe na lokolo tina lipende tina sexe oboma do motema noka oboma noka masasa limwana o limuse kaka motema mabe na vie efutaka te bandeko motema mabe na vie etonga keloko te bandeko to tia j'aime na video motema mabe onka yango to lobela ota no video mais ota j'aime te to tia j'aime na video to partager video. Ce que zamba no liboso o sepel pe na ba émission na biso okuki ko s'abonner eza nango gratuitement. Tozaka na posa to faire avancer théâtre mboka na biso. To faire avancer musique ya mboka na biso. Lelo to moni fali pour passer le clip na linda mais e créer peka problème. Siko biso ba congolais finalement to linga nini po nyoso o malamu to sala e créer problème surtout na ngamba ba comédien bolinga pesa comédien za ndeti ndeni po muto azala pena bo mona pena za parfait po muto azala na mafinga te po muto azala na babwa kele maladie te po muto bat ba yina te boza posa boza bo mona bato baza ndenge ni pasi makasi koyoka masasi ka bamba ndenga zoloba pasi bandeko pasi koyoka via masasi ndenga zoloba bwe pasi mbaso eswaka mbaso esaka moto mbaso esilisaka pongi koluka olongola ka via papa bato okozwe eloko moko te okobokola bana na ye te ana mwasi na ye na bana na ye opesaka libota ne pasi tango olingo longola mutangani na bomoi pona ka opesa libota ne pasi. En tout cas bandeko to changer ba émission salamaka ebele pona kolobela rabino ba comédien ba émission zo salema ebele ba comédien mboka na biso za ba comédien muso bazo kisa mboka na biso soni ba comédien muso bazo kisa mboka na biso soni ba émission zo salema mais ba comédien ba o changer te. Bobongo la mitema yo o bwakelaka bato mbasu yo ozo bebisa vie ya bandeko na yo musu bozo jouer na ye oseki na ye boza pe bien boseki mais oke kuno lelie lino obwakeli mbasu musu peka mutanga bwakeli mbasu na tongo pa yene kotala ye mais motema mabe bolaka mutu liwa balaka ngo mutu balaka ki pa masasi liwa bato balaka ki liwa bango wana peka nde babwakeli maladi eza pasi pe mawa pona ba comédien mboka na biso eza pasi vraiment bizaleli oyo esa malamu te sa malamu te tona posa to mona bino boza bolingo tona posa to mona ba comédien bolingani mais ba comédien lelo kolingana ya lukuta papa ibutwa ya awa aloba ba comédien kolingana ya lukuta bo sala be émission bolobela ye. Si le bisol a lobango na monde ba comédien, tout le monde a hypocrite. A lobango tout le monde est hypocrite na monde ba comédien. Boyebi combien émission combien o bosala na sima si la bisol ko lobango. Azaki na raison. Ibutoya ki a lobby pona comportement ba comédien. Koluka oboma muninga otika na bomo ite. En tout cas epesi pasi pe mawa. Nzambe asunga papa masasi en tout cas nzambe abikisa ye nzamba yokela ye mawa po ezaka pasi nzambe ayokela ye mawa nzambe wana ya lola en tout cas to souhaite longue vie papa masasi nzamba yokela o mawa nzambe penza abikisa yo ozongela musana yo po munguna wana o alingaki aboma yo o asali yo bwe ayoka soni en tout cas nzamba confondre bango
nzamba confondre ba makala moto na mutu na bango totika nyonso na nzambe. En tout cas papa Masasi zala muta ba prière kosambela kaka ebele confiance na mutu te na ba comédien penda tosenga lisu confiance na mutu te. Merci mingi na batu nyonso o bolinga Irsi Botela TV. Alors ce zamba no liboso au s'abonner, au commenter, au liker et au sa malamu mingi. Bisous, bye.